Je vais dire la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Ce qui va comprendre, c'est l'État libango. Mais moi, c'est un homme de Dieu. C'est trop. Oh, les chrétiens, ça, si bato basambela la tête, parce que le comportement, ils ont dignité. Ils ont malamouté. Makambo yo gege. Basalak. Hein? Nayaki na mawa, nazongi na sengo. Akisi amina. On est des gege. Milimo na bango tambo so malamouté. Oh, bakisi na bango des malédiction. Parce que mutakala mwasi na mobali ezakali pamboli soki bango mibali mutakala mama ipa ya bana malédiction mutakala papa ipa bana ezali nini malédiction tango eza ba secte ba pacte ba impact ezali ba religion oyo bazokota yango ba vaudou bazokota na ba franc-maçon bazokota na ba secte moko diabolique ezotinda bango na biloko ndenge mais biso ba chrétien eza malamu te bino basi bozosala biloko wana vous serez sévèrement punis et jugés par Dieu. Nzambe akotika bino te. Oma apesaka biso kwa bien. Nzambe apesa bango pa se pelisaka biso zaka na bango to linga bango. Mais soki tozo torturer bango marque oyo monsieur ezali malamu te. Azaki vierge me berger, bango ba pelefera de berger, ba roi de berger. Bango afumanga bango ba de berger de batu mabe batu wana. Toi, on a solo, toi, on a X, toi, on a habité. Bateau a habité. On a papa Nangai. Le prophète Ngefana ndenge ba nilité na bango itambola na bongo. Est-ce que ils ont la cause quand même, ils ont la cause, il y a Takano ebimi na internet tout batali yango, ils ont la cause té. Cause ezali mingi malédiction. Soki bana mike bazotala mitakala bango na bazamodi. Parce que la télévision dit pas. Non, cause, non, malédiction. Mais bano basotala. Et puis hier moko moto l'accès motakalisation. Parce que toutes les autres Ephésiens 5 verset 11 condamnaient tous les œuvres effectuées du démon. Et puis dès Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 17 de l'Obi, il n'y a pas la relation des ténèbres et la lumière. Il n'y a pas la relation de Bélial et les idoles. Jésus dit: je serai votre père, je serai au milieu de vous, séparez-vous, dit le Seigneur. Et puis Mike, elle a dit que moi si on a cause d'intérêt. Parce que moi c'est un américain. Parce que pas jouer à Mokanda. Ah ouais! Puis nous avons la langue, pas dans Mokanda, parce que moi c'est mon langue. Moi na mon langue, papa langue, avec un bongo, belé, makame belé. Mike, bah non, je ne peux pas ma langue. Le coup la roi, moi mon nene. Pourquoi moi qui moi na si on. Koli a sous koli a Mike. Azoli a penien. Azobeta même ma kembese et pas baleki na ye. Donc ezali malamu te. Ezali malamu te et puis c'est quand ce que moi c'est lingi papa. Est-ce que makambo penyel la lobby prophète yango wana ndem tizaka vérité? Mobali akoki kolinga mwasi na ye lokola nzoto na ye. Mais celui qui aime sa femme aime lui-même. Tant qu'on a moni Mike ata mabe yango kobeta mwasi marque wana kola crime un criminel betaka boité. Mon Congolais sont rouge kozokisa ye. Koka mwasi alobaki ndeko Mike. Yo betaka musique ya nzambe. Tika kobina musique ya fali. Ndi amemi ngamo. Ngala zali mongo ngombe. Na ebi kombo ibodo. Mais elengi nini na koloba ya tambola na mwasi ndeko na. Ça fait quoi? Hein? Ozomona ka montage non? Les montage? Non, le bilan c'est la vérité. Là, on connaît Mike, on connaît Pédaniel. Mike était moi sur un Dumba Boula, la table les mensonges. Hier, il bordait avec oh, la table moi c'est un décoration 3 fois. Tant à Zolo Baba, normal. À Zolo Saint-Denis. Nous sommes les Africains, c'est la malédiction. Est-ce que préjudice c'est que Holandaye peut. Mike Holandaye, la femme d'autrui. La femme d'autrui. Parce que la femme de tout. Il y a toujours parce que a besoin de cause ya makambo lobby sur le plan même juridique. Juridique a parti c'est arrêté. Même ceux qui hier Mike Afundi était plein à Bango. Même ministère public ou bien procureur, quel est le rôle de procuration de chose de réfraction? Ça c'est réfraction. L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï.
les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de containers de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour à mes fidèles internautes, vous qui aimez cette émission, vous qui regardez souvent cette émission, je vous demanderai tout simplement de rester branchés en même temps sur nos antennes 3 www.africa Elengi TV. Je pense que vous êtes nombreux à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, moi c'est votre humble serviteur Mike Lokamba au Togoyambela Binolelo. Invité du jour, avec lui nous allons quand même de parler tout sauf rien na sujet d'actualité et ça quand même na kati ya mboka na biso na sujet d'actualité lelo eza ko s'enflammer na kati ya mboka na biso to koyamba lelo prophète Ngefa oyo alobaka toujours bosolo ou toujours abombaka likambo te soki aza na yango azalaka banki te azalaka pe sanduku te yango alobaka na ye toujours vérité. Raison pour laquelle aujourd'hui, équipe Africa Elengi TV tout quitté sur le lieu place nini prophète Ngefa Zali to yambaye to soana tant swapé après ça biso ba éclaircissement na d'actualité oyo ezoli kana kati ya mboka na biso notamment to lobela makambo Italie ya mboka et aussi to lobela na makambo Italie ya famille foyer vie conjugale ya batu ils ont marché comment aujourd'hui. Je dis merci à Willy Mouchene le véritable code ya mboka qui nous suit du côté de la France, na PCMBOT à Willy Mouchene et pourquoi pas na Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque. Comme je vous avais annoncé au début de cette émission que j'ai réussi pour vous le prophète Ngefa. Bonjour prophète Ngefa. Ah bonjour Ndeko Kambakolo Pamulayo. Oui oui. Nayoki lobi Gauthier Mascotte. Ngai pe na Gauthier Bele. Ah OK, il passe en Angleterre. Il est déjà ingénieur de banque. Ah, il est ingénieur de banque Gauthier nde asandaka kwa mpupu. Asandaka te biloko. Mais attention, quel est l'ingénieur? Ingénieur banque. Banque, mais yo so mona sikoyo président américain Donald Trump. Et puis parce que ça soit l'homme idéal. L'homme idéal. Yes, sikoyo nde chweke. Kola pambola to banda na prière. Ata na lola to pesa émission na boko na yo. Voilà. To bandi na yo to sukisa na biso na yo.
pesa papa journaliste Mayele atuna uti pa na yo o nyoso ba kolanda biso baza kopambolama pe obatela posunga yango na kombo na Yesu Masiya amen. Amen. Voilà. Prophète Ngefa va to kotana na vif ya masolo na biso mo gentil na bandeko balandi yo. Vraiment grâce à internet que eza wa tala ya monde. Ce que tu as internet c'est makambo le kalelo na kati na Congo pe na mokito ko yebango. Vraiment la carte na site na yo to bengi Congo nini? Afrique elengi. Afrique elengi za pe elengi solo. Afrique elengi ya solo mais suka na Congo te mais pour na africain yonso. Afrique elengi ko la pambola bande ngonso ba na Afrique wapi Congo Brazzaville, Cameroun, Afrique du Sud partout Angola. Donc site na bino yango yo star na bino yo Mike Lukamba. Donc bolanda parce que yé pena za moto ya vérité. Voilà, prophète Ngefa, on peut entamer directement dans ma solo na biso boni sango ya mboka parce que bazali banda peut-être bazoe ba température ya mboka tendenge zo avancer na ndenge zo évoluer jusqu'au jour d'aujourd'hui mboka na biso la République démocratique du Congo est comme na niveau. Est-ce que combat au bobundi ici vous solution nango ou bien combat ezana? Monsieur Lukamba, je jure devant Dieu, je vais parler la vérité et que la vérité. Voilà. Combat est silité. Parce que là, comment changer ça? Il faut dire la vérité. Combat, Kabila Kendeki, mais Kabila Keïté. Parce que Kabila est dans l'alternance. Parce que les gens beaucoup, ils ont beaucoup, ils ont bien. Pourquoi vous avez Kabila pour nous? Kabila, ils ont beaucoup, na Tshisekedi. Quand on parle de Tshisekedi, on parle de Kabila. Quand on parle de FCC, on parle de Cash. Cash, FCC, ils ont une alternance, ils ont signé pour battre Mousamboka. Bazé loko moko. Quand tu dis à Kabila, tu sais que Azui, na Cash, na FCC, rien ne change. Rien ne change, mais tout le monde a un état de droit, ils ont commis comme ça. Quel état de droit, mais c'est état de droit, droit à manifestation, na constitution de l'article 25. Droit à marche, à manifestation. Oh, l'amour que ça l'est. Oui, l'amour que ça l'est. Et garantit ça armé par la loi, par l'État. Mais les gens vont empêcher l'amour. Est-ce que tu as des droits en Angola? État de droit en France. Bah, gilet jaune pendant un mois. Pouvoir et boire qui se goyo, nini wana, bah, ça qui est dossier. Ça, c'est état de droit. État de droit, pour que tu as tombé drapeau. Mais état de droit, il y a manifestation, il y a kangi était. Manifestation, et ça, mina lolenge nini, prophète Ngefa, faut oueba. Et ça, mina lolenge nini, na désordre, na kufinga, mon conseil. Non. Et ça, mina lolenge nini. Non, bah, c'est un gars qui ne connaît pas, il y a gouverner, na bonne uniforme. Alors, marche pacifique. On a dit qu'on ne vient pas. Même si soit dérapage, c'est ça là, mais parce que la marche pacifique, il faut que ça lettre que Borobana marche. Borobana marche, dans lieu de rencontre, les a boué. Et c'est là que les a placés tel est-ce que va respecter quand même. Monsieur Bafaoui, il est un grand politicien. Non, il faut laisser aller ça là. Non, laissez aller, Mibeko. Baza est un politicien. Yebi, Baza est un politicien expérimenté. Bakomi, ba directive Nabango. Donc, on a pouvoir. Ezobanga. Parce que quand on parle de pouvoir, pas de FCC, Kabila, on a 6 000 au Parlement. C'est Kabila. Mabunda Zanan. FCC non. On a 6 000 Sénat. Kabila. Tamwe Mamananda. Ça y est. Gouverneur, c'est Kabila. FCC. Kamata Godin pour le président provincial. Il y a l'état d'assemblée. Kabila. FCC, c'est comme on dit, gouverneur, sauf Moko. Kabila. Un président qui règne, mais ne gouverne pas. Parce que le président gouverne à la autorité, sur le parlement, le Sénat, n'a pas gouverné professionnel. On a dit fort. Même au moment de destruction, il y a Donald Trump. Et c'est difficile parce qu'il y a la majorité. Et c'est difficile parce qu'il y a un vote. On a rejeté, on a quitté. Il y a un moment de Donald Trump a dit Sénat, n'a pas été bon, c'est un bon, il est capable de aussi là. Mais Mboka Oyo, ils ont respecté Mibeko Basalite. Constitution T. Et là, mais tant que tu sais qu'il y a une opposition, abandonné comme le Kabila. Dans les manifestations, ce qu'il y a commis, pourquoi autoriser en côté? Est-ce que le gouverneur a dit plus, parce que mon temps, a dit FCC, n'a cash. Allez, qu'est-ce que cash? Quand le président donne l'ordre, le gouverneur a dit pourquoi baser au banque na nini na likamoni? Fayoulou na peuple basali manifestation. Balingi paix. Pour balakisa na occidentaux. Balingi balkanisation te na. Balingi balkanisation te na Congo parce que se préparer et aller prêt à ça on a guerre zo bonna Kivu.
guerre eza kuna makasi frère biso bazokufa barebele bazokufa kala mingi peut-être guerre ya balkanisation Burundi na Rwanda bakobunda na Uvira bakobunda na Uvira mpona bapanda sikoyo babotola beni Butembo Kagame alobi nango ntango baopposant balobeli mboka bana souci ya mboka lokola bino bafraki boza na souci ya mboka tosala marche mpona tobuka bandako ya bato te mais tolakisa na comité international national non à la balkanisation tolingi mpe uwe mabe botina bapolisier bobengana bato bango babenganaka barwanda kuna te banosaka makasi yango na este kaka na Kinshasa non tomoni ete bakwei na kati na mibeko et puis basali dérapage parce que babomi article 25 de la Constitution, 24 na 26. Voilà, merci beaucoup, prophète Ngefa. Donc, nous entamons petit à petit na masolo na biso. Alors, est-ce que lit oyo Fayulu, Martin Fayulu, ozomona que ils en avenir? Bon, dans le ça qui est monsieur, je vais dire la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Ce qui va comprendre, c'est Talibango. Mais moi, je suis un homme de Dieu. Homme de Dieu, la Bible promet très bien, dans Jacques 14, verset 6, je suis le chemin, la vie et la vérité. Oui. Quand tu vois un homme de Dieu, même un journaliste, même un soldat, azor ba mensonge, ils avaient le coup là, Jean 8, 44, le père de mensonge, c'est le diable. Osomona. Omoni, n'a pas ça, fallait avoir tika litioté. Biso to sali baliti oyo ils ont abouti na l'autre côté non biso to sali baliti oyo eta tolongi na noté mais toza prendre na kolonga parce que soulèvement populaire avec l'article 64 yango de kwesi ba chef de l'état nyonso gouvernement sur ya monde ezali Kleboa Faulo ako attention monsieur moi j'ai vu comment on a chassé Mobutu J'ai vu comment la population chassait Mobutu dans ma présence. Keba na bakinois, keba na Congo. Ba melaka so ba sande sili. Ozomona, toyebi ndenge lekaki. Omoni eloko oyo, fa lu soka lembisi yango. Tolobi ete opposition kufi. Parce que quand on voit aujourd'hui la Mouka, a un impact, c'est Faoul Sikoyo. Magaza président la Mouka Sikote mais yenda zozwa na kati ya population bazolanda. C'est leader opposant. C'est leader opposant les a faillu. Eza ba bemba ba muzito ba nani ba Moïse ba un impact te bazo kanate. Alors omoni na pesa na monsieur Fayulu a continuer guerre na ye a gete bitumba na ye mbele ma msusu akolonga na kata ba élection. Mboka oyo bato ba tiango na fe na pasi oyo ezali ba président ya Seni pe Nzambe akosambisaka bango jamais aucune élection na mboka oyo monsieur et le cas na voix normal peuple ba vota na 2006 Bemba gagné Kabila Mobimba mais Maluman a ko proclamer Kabila Mutagana Kabila ko gagner na façon nini dans le Lengenini, parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dans le Lengenini, parce que Kabila a été émetté. Et puis, Kabila, ce n'est pas un Congolais, c'est un étranger. Oh, les vidéos Kabila 17, verset 21. Lengenini. Bamba, nga sala bo mindu keye kaka Bemba kende exiko kota boloko nie Kabila continue. 2011, est-ce que Kabila penza to banga nzambi o asimili ko na se pauvre Tshisekedi atelemi bo ase ku ya bimi boy ba tse Kabila boy. Mais va voter Kabila, va Tshisekedi. Père Tshisekedi a gagné l'élection. Hein? Oui, ils ont dit majorité, population, tout. On écoute de l'autre côté. On écoute à moi, va voter, écoute bien, hein? Parce qu'il veut un vrai leader charismatique. Mais, Ngoïmoulou Ndabimi, pasteur, Kaka, Bassan, Bandoki. Abimi, oh, Tshisekedi a dit Kabila. Tshisekedi s'est proclamé président Ndakonaye. A vu le gouvernement Ndakonaye. Kabila tindi ba soda bazing moro musu Kabila na ya Tshisekedi Kabila ne mutamoni Tshisekedi ah bon mais tango akangaki mo atamo tango akangaki ye moral attention monsieur souci abimate loko moko tan vieux papa ndengo wana na ko kola te mais ba kol basali papa na ngana 82 ans azali kengo adona mbula wul tengo mutalelo Léon kengo lubichi mutu ya kala biso na petit boy to akomba kengo Kulutu moto quoi, na kulutu moto. Il est là.
badieta moyema bazali morale wana. Selon yo, ceux qui, monsieur Antoine, non, monsieur Félix, non pas Félix, monsieur Tshisekedi, Akufaki, ils allaient pour la menace. Menace de mort, souci, bloquer qui est, Kobimate, et là, comme côté, un vieux papa. Et tant que les Willy Michikalabakini. Soki Tshisekedi accueille, soki azongi boka tanga maboko. Hein? Tshisekedi accueille Akufi. Maxin, oh yo, comme ministre de ya santé publique. Azai Maxin Tshisekedi. Pourquoi moi c'est nami bomaki? Hein? À moi na compte 5 millions de dollars. Mbongo utaki yo. Na gouvernement Kabila assassiné ye abomi ye. Ba baki récompense na ye ba pesa ministre ya santé. Hein? Il y a Tshisekedi pouvoir la bourse nango. Mota bomi papa na ko. Est-ce que Tshisekedi est au courant? Ayebi yango. Ayebi Willy aloba wa Willy Mishiki alobi awa. Lokola kei. Hein? Baboy ko assassiné yo. Lokola kei soki ya zongi ya boka tanga maboko. Tshisekedi ke akufi. Ministre na ye, ouais même ministre de santé on a démissionné ba kangi suka matin. Moi signé ye. Ya abara moi c'est monde français. Abi comment on ndimelo ko ma papa ya batu boindengeni. Moi ça c'est suicide qui? Moi, c'est Mibumaki, na mora Tshisekedi. Hier, récompense nani la ministre de la santé. Hein? Tant wanga bimasuka pas question. On dit que ba bloquer yawa. Osomona, mais batu yendenge wana. O abomeli papa na yo. Hein? O père biologique ou bimisu na vie. Yo sa coalition na bango, likopa na ndoki. Hein? Ba roli ayo. Yango mona ki Tshisekedi abimisa gouverneur, premier ministre asalaki. C'est lui qui a eu. Donc, en 2018, nakobanga nzambe asimbi likolo na se. Tobanga nzambe. Est-ce que tu sais que moto azwaki zai Fayulu? Kabila bengi Fayulu. Fayulu benga na yakuna te fa tuna bemba na Moïse. Bango abi ko kende kuna te akosala mabe. Hein? Et puis parce que babenga Laila azala kuna po ba masuna. Kabila ningai ko yoka kana yoka na Tshisekedi bo. Hein? Alternance yo soit sauvegarder ngai mais un criminel motabomi bato na mikumbe belé hein tanga moni ya boy nde asona pesa shadari mboko ekosika OK tanga mboko ekosika te adu Tshisekedi bengi na nzela kamera nde basali ba alternance wana yo mona wapi na mokili parti o échoué hein o échoué ba kuma parti ya pouvoir basa alternance il y a quelque chose qui se fait yango tozongo na lelo mboko eza okangama à cause ya bato na baseni. À cause de Batouana, donc il y a Basseni, Nengozo Babazo favoriser ma bébé à ma bébé. Bazo favoriser ma bébé à ma bébé. Ba député Minga de Fouta Bangote. Bazo nommé Bango si on nommé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Félix, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il a été élu ou bien nommé? Papa Eza Matata Mingi parce qu'il ne prend pas la décision seule. Non, non, réponds à la question d'abord. Aza élu ou bien nommé? Tobanga Nzambe yo. Tobanga Nzambe. Tobanga Nzambe. Aza nommé. Tobanga Nzambe ozomona moto azwaki liboso ezalaki Shadari Faou moto amibale mais mosengo bozolo barante fatike elobaki yango te moto amibale ezalaki Shadari parce que Kabila atiaki mbongo makasi abanga so alexis Shadari mais Kabila lelo aza awa te mais aza na exil oyo bakanga ye oyo basakasha bango troisième ezalaki Tshisekedi et puis na professeur na ngai lobai bato misato ezali Fayulu ezali Shadari peza Tshisekedi moko akobimakati na bango et ablongoli mibale oyo abimisi Tshisekedi maka abimisi Tshisekedi yango banomé économie parce que na élection oui na élection azwaki te il faut dire la vérité monsieur il faut dire la vérité pourquoi selon na l'autre tango FCC na cash bazobunda malobani balobaka tokende wapi comptage ya nini ebavua mais comment siko billet moto azwaki parti ezwaki te oloba bato na bino mokoko zo bana misu toke na comptage ba voix pourquoi parce que ngana zwaki ata toke na comptage de voix nana kozwa ba pourquoi bosala kango te ba yebi point faible bazo bango na point faible yango moni 5 ans tozokene yango be 50 eza ya mbutu Tshisekedi il a à cause na ba initiative ya malama kosala mais il est dicté quelque part. On peut dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi a une étiquette dans kati ya mboka. Non, lui il est comme Azabo. Un président qui règne mais il ne gouverne pas. Hein? Alors quoi roi? C'est étiquette. Non non, oui, on connaît ça quoi roi. Roi il règne ne gouverne pas, c'est lui qui gouverne, c'est le premier ministre. Parce que tant yo on perd des majorités parlementaires. On perd des majorités sénatoriales.
on perd de majorité provinciale. Mais qu'est-ce que tu fais, monsieur? On tient la diplomatie. On tient la diplomatie. Tant qu'on perd des yango, pendant le conseil des ministres, on a 46, il y en a 17. Qu'est-ce que tu as? Hein? Sénat, 600, on a 99, so on va destituer. Il y a deux chambres, Sangani, il motion, Sali, directement dans la cour constitutionnelle. Mais après, facilement, une année. Une année à Sali, on a dissoudre. On a dissoudre le Parlement, le Sénat, une année. Le coup, il y a une alternance. Il y a touché un côté et signé. Tu as un piège. À ça, il y a un moyen de dissoudre la majorité parlementaire, sénatoriale, pas de la force. Le coup, la salle, et c'est fini. Il est bloqué. Voilà, c'est fini, il est bloqué. On a une réaction par rapport à commentaires, il y a déclaration, plutôt il y a mon amboka, Nakombo évêque, pasteur Mokuna. Déclaration, il y a bien comment. Au moni, monsieur Lukamba, Tobanga Nzambi. Ce que dans la somme 111, verset 11, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oui. Les gens doivent craindre Dieu, obéir à Dieu et marcher conforme à la volonté de Dieu. Nzamba n'ingaba escroquerie. Mukuna azoloba accord wana. Trop c'est trop. Mais quand Mukuna était avec Kabila, Kabila qui est parrain à hier, il y a moi si nous avons avec Kabila. C'est Kabila qui lui a donné l'argent. Pas au sang ça va passer. Ngaza inakati. Mukuna barana tu osanga ngaza nakati. Soka za nakati, ba passer avec ben naza nakati. Dozala nakati. Naza nakati na yoka kanyoso na ibaka ndenge. Hein? Naza nakati. Mais le réveil de conscience hein, donc au asali. Non, azo mbrouiller bato monsieur. Zena na manola bino. Lelo alobi, trop c'est trop. You sali 19 ans. Mouninga kosala te, trop c'est trop. Mais Mukuna bosana qui était. Avant tu sais que d'accord c'est qu'on a bayokana ki alternance. De Mukuna alobi lelo akore touché chikamine touché pe kamiba. Mais monsieur, tant que Kabila Zalaki, j'ai Kamine ne fonctionnait pas. Miba ça fonctionnait te. Hein? Yo ibaki yango te ko bango lelo. Hein? Et ça fonctionnait te. Si le dit Maluko, ça fonctionnait te. O ko bango lelo azali okura na yango. Yami sato. Alors trop c'est trop. Mais moi je dis avec Mukuna, tika kwa mbrouiller bato. Yo lobby awa na landi yo na télévision. Baka nego ka église baka makambo d'église. Bato so bakolanda ote. Ba pasteur bakolanda ba pasteur ya zoba. Hein? Ba pasteur ba intérêt zoba mais siko bafungoli miso. Tant ba pesa kabino mbongo bolia gato 7 personnes pas comme église de réveil. Ba pasteur mosu bazoka te. Osoma ba lopango ba kamia minena ba kombo ya pasteur. Lokutela bimsana miso ba konzi. Pasteur mo ga lia mbongo pesa ka bango te. Ezaka bakaba ba 7 personnes basi mena ko bimsa kombo na bango. Et kiri mo ga escroquerie na kombo ba pasteur, na kombo ba peuple. Ba lia ke loko te. So ki ba na ma pesa bino 1000 francs, 2000 francs transport. Ba mbongo pesa ka ba 1 million, ba 2 millions de là bango mo ko ba lia. Ba za 7 8 pasteur o ba sangana na bidon na bango. Ah bon? OK? Mbala simena ko tanga kombo na bango. Ozomona ya Mukuna vandi alobi lelo trop c'est trop. Tango Kabila pesa ki mbongo. To ena seka to finga catholique, to tena catholique. Ya ebaki teke accord ezalaki. Ya mibale. Na landi Mukuna prédication na ye. Papu oyo. Oyo papu oyo penza mutima malamu papu oyo na munate. Alingi makili tanga te pasteur. Nana zo kosa bato. Mais les sont cool là-bas, à Miamboui, à l'est du pays, à Ben Yalouchourou. Pourquoi tromper les gens? Hein? Est-ce que Moutouna Nzambe est Makamouzou, Babindia solo, Nakobanga Nzambe, et pourtant tes frères souffrent? Hein? Bazo Koufa. Maman, Bakati Kingo, Baklongo, évidemment, a dit, nous étions bâtis Mundumbo. Est-ce que Yoza, on a prié Bilon Andengoana? Et puis deux, Nazoka, ou Papa Moutimala, Moulokula Nzambe. Boubit la Kabila maboko kaka la même chère yango. Trop c'est trop. Non monsieur, tika makamabe wapi. Mais quand on parle de Kabila, on parle de Tshisekedi. C'est deux partis politiques qui ils ont la tendance comme Mamboka. Quand on parle de Tshisekedi, on parle de Kabila. Monsieur, beaucoup nous avons raisonné de
Quand on parle de Tshisekedi, on parle de Kabila. Parce que les alternances, ils ont même Mboka. Quand on parle de Kabila, on parle de Tshisekedi. Moi, je crois qu'il y a même la Fayoul, même la Babemba, même la Bandimaï. Mais alors, comment ils ont même Mboka? Hein? Hein? Dans la vice-présidence, il y a parlement. Hein? Qu'est-ce qu'on dit de Pessit? Hein? Dans la vice-présidence, na Sénat. Comment dit de Pessit? Hein? Et les gens même Mboka. Mais ils ont une sagesse, façon de dire, de raisonner. Il y a des gens qui se disent, alors comme Soussou, na FCC, Kabila na cash, Kabila na FCC, alors comme Soussou, monsieur l'évêque, FCC na cash, alors comme Kabila na Tshisekedi, alors comme c'est eux qui dirigent le pays. Baza biloko mi balete, so ozo bana Kabila, ozo serre, nde ozo tia moto pa Tshisekedi. Hein? Ozo ti moto pa Tshisekedi, ozo ibele côté, ozo ba makambo zo lo bate. Hein? Au contraire, on va comme il y a peuple. Au contraire, on va comme il y a Fayoul. Au contraire, on va peuple, tout le monde a clair, tout le monde a clair. Mais on va tout le monde a clair, tout le monde a clair. Il y a habité que alternance on est même qui se na pouvoir. On les a le balai, non? On a à côté nulle part. Atika ko tromper bateau. Voilà, Atika ko tromper bateau selon selon moi, selon peuple Congo, so boy na. Voilà, selon prophète Ngefa parce que na bien na plateau nanga. Alors merci. Tu veux clôturer nini na sujet ya politique na bateau ya mboka ou bazali banda surtout na makambo oyo ya mukuna ko ikoloba nini mo ati na sujet wana. Oya Bible zo bisabiso na Ephésiens 5:11 14 voilà. Toi qui dors, oui. Réveille-toi. Oui. L'Internet fondation miso. Esaïe 60 verset 1. Nzambe apesa so couleur so lumière. To so ebi makambo ya balkanisation mabe kozana yango. Peuple congolais, tous unis. To kabwana te. Soki to kabwani, kombo to ko resire yango te. Complot na biso, ezali international. Guinée ezali mboka moko. Na mindele ba panza yango a cause ya pesa ki faire na richesse na bango. Soudan ezali mboka moko. Mindela par exemple deux républiques. Soudan du Sud, autre bengi yango Djouma capitale, oui. Na Soudan, Khartoum et Panzani. Congo est en plein balkanisation. Congolais font un monsieur Simba te pour biso na balukamba toko tellement na ba journaliste na ba tonyo toko tellement na yango et Panzani te. Soki toza na bomoko. Tomi kabwani te ba kolonga biso te. Mais soki toza divisé et qu'on a pas simine. On ne doit pas compter sur les Européens. On ne doit pas compter sur les Asiatiques. On ne doit pas compter sur les Américains. Mais tu dois compter dans le pays mort russe. Poutine a la politique na bangote. Poutine a sauvé Syrie. Les Américains ont bomba Syrie sont vivre. Poutine a sauvé Mboko Yabiso République centrafricaine. Poutine a sauvé makambo ebele longo na Chine. To joua idée na biso na Poutine. To so solo laki. 5 diaspora. Nga nazali awa. To luka 5 bato malongawa, nazana mutu abito kutana Poutine. Po to luka moyen to sauver Mboko oyo au cas ya balkanisation. Parce que place ba risque bayaka. Mais tu connais pas Poutine, après ça soda. Poutine a force na ye intoxication. Na Korea masasi wana. Na ye Korea masasi to pingi on wana. O ba kokakete na ba Américain ba to yoso. Na ye moko azali nde komona violer la loi. Donc on violer la loi parce que tant que moni bango ba to parlement ba to ya bango ya cash net CC. Ils ne font rien. Ba tout na kelo comme côté. Comment nani armée rwandaise étrangère contre Namboka na biso sans parlement loba, sans sénat loba. Mais caméra doit y avoir problème au Soudan. À quoi tant qu'on a non président, toi na parlement, il faut peupler bango, Kabila longa caméra. Mais c'est ça, les lobes comptent sur 4500 militaires. Ba na est pour la balkanisation. Parlement zo lobaté, o zo lobaté. Mboka zo ken biso to kondimate, to tima boko na Poutine. Moi je suis là. Papa. Nous après. Mais ça c'est pas négociation. Ça c'est pas négociation, là oui. Hein, Poutine na koyamba ngai. Akoyamba délégation, c'est chef religieux. C'est chef religieux na koyamba ngai. Na to la commune. Ah, na Irak, akoyamba ngai na koyamba pour l'intérêt de la nation. To moni yo. Papa obundela biso. Minute mitano Kagame Rwanda Burundi fait la guerre. Mais kaka na bateau occidentaux. Eza bazosa république Haute-Volta. Hein, capitaine Kivu, okabla kuna to 3 républiques. Hein, Rubera comme président, Kamere pas comme président kuna. Na bande comme suba kosa kuna. Bistrobi non à la balkanisation. Mais hier na biso na Poutine. Tango tozo loba, oyebi internet monsieur. Tozo sur la lingala bazola na minoko yoso.
Attention, mundele développement makambo. Tozo solanga na lingala. Yeba makambo to lobaka awa na Russie, anglais tout. Bayoka kana ba Danemark na minoko nyonso kolele. Ozomona tala mayele bondo ka mundele. Alors tozo ba sikoyo, mala na so président Poutine parce que tolembi trop c'est trop, c'est trop. On ne doit pas compter sur les Américains, sur les Européens. Mon tout ça c'est abi papa, yo bana Poutine ba européen abi, Poutine européen, Poutine européen té. Encore américain té. Nzamba tu n'es pas défendre ma faible. Voilà, le message est bien passé, en même temps bien capté par le prophète Ngefa. Alors, prophète Ngefa, tout qui est la deuxième actualité na biso ya sujet du jour, on a Marambo Italie, le lot bazo akizé bino ba prophète, bozotambola ligne de conduite na bino eza bien té. Vous êtes bien fidèle aujourd'hui, bah prophète, bah violent, bah bêta rabassi. Et tu peux dire quoi na makambo eleki entre Mike Kalambay et Peniel nayebi que oza mutu oyo oza informé anytime na R2 otali pe déjà ba image wana oyo déranger quand même corps du Christ et sali bango pena mitema pasi. Prophète Ngefa na part na ayamaki nouvelle wana. Mais c'est la journaliste hein? Kola pambola yo na motuno tunaki ata makamone salema ko benga mbango make contre te salemaki mais na ko loba yango nyonso awa parce que au monde internet atole ki 4 jours 5 jours une semaine moto va cliquer kaka ezaka temo pesi akotala kaka parce que ozaki parmi moto ali boso tango makambo ebimaki obenga kingai. Monsieur les journalistes oyebi na okamata mukana na Nzambe na Ephésiens ayebisi biso na verset 5 to banango na Ephésiens 5 verset 25 pena otanga 28 à 29 na pesa conclusion voilà pena que n'est pas la condamnation ya makambo ezoleka ezaka Mike ye mongo te batube bazebele oui Marie que chaque mari aime sa femme moi si Mobali nyonso alinga mwasi na ye comme Christ a aimé son église. Il a livré lui-même afin que, avant le sacrifice, purifiant l'église dans l'eau et dans la parole. Bible est biso boy. 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Tant qu'on a moni Mike, soi-disant moyen minakolo. C'est la compte pasteur, mon d'accord c'est pasteur to éviter. Non, pasteur, pas besoin, disons. Non, on a consacré, monsieur. Il y a des procédures. Il faut y consacrer. Il y a des procédures. Voilà. Il y a des procédures. Des procédures à suivre. Et donc, on l'a dit, on l'a moukité. Mon salaire passe, on a couvre la boutou. Les démons ont bomi, on a malamouté. Pas imposer par ton mabok. On a 5 sacrements. Hein? Oh, il y a quand même une carte dans la Bible. Hein? Hein? Moto soto pour un pasteur. Bapaka basanga au sein les codes bibliques, au sein les théologie, philosophie aussi ici. Hein? Basangani ba moni action na yo, ba ju décision na ba évêque, net ko kuliso pasteur ba changa changa te. Yo ba so décision na pa ba. Nyonso na sali théologie, na sali philosophie, nyonso bapaka bazana ko la so carte na ngai awa ya confession na comme évêque paka. Hein? Na ba parmi ba to ba zo décision na carte ecclésiastique. Hein? Na ko la so carte yango moni yango. Na carte NRC. Je suis pas voilà, tozonga na makoma. Je suis pas petit monsieur. Na combien à l'obibo? Mobali akoki kolinga mwasi na ye lokola nzoto na ye. Mais celui qui aime sa femme et s'aime lui-même. Tant qu'on a moni Mike, ata mabe yango kobeta mwasi marque wana kola criminel beta kaboite. Mo Congolais so rouge ko zokisa ye poka mwasi alobaki ndeko Mike. Yo beta ka musique ya Nzambe. Tika kobina musique ya fali. Ndi amemi ngambo. Ndi amemi ngambo. Moi c'est que kolongola na mabe. Hein? Moi c'est le conseil, moi c'est conseil à moto. Soki moto côté les hommes bina musique ya fali. Bina te amozi mbeye. Waza mo sai na Nzambe mabe za. Ndi abeti ye au crime contre l'humanité. Hein? Parce que ngana mwana bana basi papa. Mwana nanga mwasi na kondima jamais nga on abeta kaite aya torture ya ndeko le kabakandisi d'or. Non non non. Est-ce que mutanza na ko sabilo ko ndeko wana? Bible le Bible. Car personne n'est neuf. A son propre corps. Moto ako inanzo to na été. Il faut alinga yango, alaisser yango
pe ya bokola yango nde to bokola ka basi parce que basi ba pesa biso moite maman apesa bote la biso bana maman apesa biso lembo oyebi yango te papa na baka j'ai ba makako wana oyebi yango te papa ala baka nyonso papa maman apesa biso moi bien nzamba apesa bango ba sepelisa biso zaka na bango to linga bango mais soki tozo torturer bango marque oyo monsieur ezali malamu te alors acte o Mike asali pour la peine dans le baki vérité atika obina musique afali nde memeli ngambu yango fali akote biso na église likamoni na fali atika la makambo nzambe biso tika makambo mokili tika makambo nzambe akote biso na église ndenge nini nde omonaki eloko ya ndenge oyo et puis ya mibale mwasi azoyebisa Mike ozana basi ebele oko otika te moi c'est bien si ba secret belé mais ba si bato akushaka na bango on a secret na bango voilà même elle a dépassé même le baka Mike abimana ba cousine oui na moni yango abimi to 3 4 abimana bango oui tant comme ya star ako ba si bande ko na bino ba kamité mais butu abimana bango et ce qui est faux o ya sali yango ezali inceste condamnable à la loi tant moi c'est moni ba torture qui pa balaki moi si jeune et puis Mike alandaki mwasi wana cause d'intérêt parce que moi c'est américain donc parce que pas joa mokanda na ouais bino bazola la ndenge ni pas na mokanda parce que na mwasi mama langue mwana mama langue papa langue akina mbongo ebele na makambo ebele Mike bana ozuna papa mama langue lokola roi moko munene pourquoi boyaki mwana mwasi wana alandaki peniel Eli Solange pour nani Eli Solange akufa ndenge Mike asundolaki ye asaiza fiançailles na ye ozomona papa langue maman langue bakufi na kanda Mike yango makambo ezobima mais oui nazobisa yo pas jusque là non c'est vrai pas jusque là loi nzambe ne mutayiba ka prophète wala ko non bakendeki na kanda na déception saki mwana bango ene saki mwana bango liboso mwana ba contact na ye papa lele ni se balate ni se bala bota ozomona papa mimi ndenge nini likamba bwe pona nini esanyo pona nini papa bakendeki presque bazali que ces hommes se reposent en paix na malamu te Mike alandaki peto alaki trop jeune peniel ya azali peniel yuma o gatimba azaki vierge mta berger bango ba peniel ko de verger ba roi de verger bango afumanga bango ka ba de verger ko de batu mabe batu wana zo to ba yo bango na solo to na ba ba rio x yo to na ebité batu na ebité bango ba sika ndengo na papa na ngai ala to pas Mike et pas camarade ne mosusu wana kaka ndenge moko to kota kati na OK to ya alors yo mona bien moi c'est américaine atiki Amérique dai libala papa wana chance aye tango Mike abembi babenga ko bembe abembi Mike azuka mokanda ba yenga ndoti tango azu mokanda osala ngai nini neti basi ya poto osala mokanda te ako sukuso basani ako sukola nzoto ako tine bongsa badra lamba mais soko du mokanda ibaya saka nini ngando ozomona ala ye ngando mais eza merci ba saka na mbwa akokai ko sala biloko yote ezalaki mabe mingi alors eloko ndengo oyo vraiment to condamner yango biso ba chrétien avec efficacité parce que mutu na nzambe ako sala biloko yote toke na mokanda na nzambe na titi papa parce que tolingi to te ya bana nzambe ba yoka donc Christ bazola d'accord de Christ bazola parce que to condamner Mike verbalement te na malobate parce que Bible les autres chapitre Ephésiens 5 verset 11 condamner tous les œuvres effectuées du démon et puis dès Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 17 de l'Obi il n'y a pas la relation des ténèbres et la lumière il n'y a pas la relation de Bélial et les idoles Jésus dit je serai votre père je serai au milieu de vous séparez-vous dit le Seigneur ozomona Amos 3 de la Bible batomi balé bango tamba se bayo kanite bakabwana parce que molimo eza mon côté Bible pe ngona Timothée chapitre 1 et le Bible car il faut que l'évêque soit un homme de Dieu soit irréprochable comme notre économe Dieu. Oh Mike a déjà reproché par la population les épreuves sont là tala mokongo ninga salinga ata bakanda longa beta kay boite Mike a moi si ba beta ndingo wana banyoko la boy akondima yango te no Bible la bisu suboy tokei na 8 qui ne soit ni arrogant Mike il est arrogant panier aki mwana muke alinga panier la batako lo baté azai ko arrogant ye ko arrogant il était arrogant alors tant que moi si azomela panier la comme il a problème ya kati ya motema il faut débarrasser na un assassin un violeur tokei ni colérique
ye azalaki na kanda koleka meme Pilate Mike na kanda aleki na Pilate na kanda te omobenga aza bakanza na Pilate donc azalaki ni cornélique ni celui qui prend la vin est-ce que abandi kobeta ye na dringi te po gege ezalaki ere wana masango ni agene na bawiski papa apparence ya attention okomona paster avandi boye atie sikre na kati agene na kati oyebi te bakoma système avandi na kopo ya kopo atie coca atie whisky na kati faut faire beaucoup d'attention monsieur biso na kati ya bango toyebi bango bapria mosusu basalaka nini oka pria tirbo zwa saki yango omoni 1 Timothée 1 elobi na so na 7 alobi un homme de Dieu ne doit pas prendre le vin. Yango mona kamba mususu pasteur. Oui. Ba prier tirbo. Moto. Bouh. Qui va bouh. Drink na drink. Moto kola gege. Non, peut-être ça moli te côté li. Moli moté za drink ndeko na ngai Bible ko ebisi bango. Moli mo kambara motu na lolenge nyoso tu na ndenge wana te papa oya bango toyebi. Ba lobi boy ni violent. Ni Mike, Bible, sur la Timothée, chapitre 1, verset 7. Ni violent, ni celui qui porte déshonteux. Notamment, c'est la marque de la sonne. Nous avons bien pékissé yango. Oh, toujours le banni. Tout le monde, Mike, à quoi il s'est mis À quoi il s'est mis selon 1 Timothée, Tite, chapitre 1, verset 7. Donc, Bible est condamnée. Nabiloko tout ya sali wana, et pesi malamuté, pe malamuté, et puis pour nangai. Il faut faire un péniel pardon, et puis comme ça un péniel pardon, à négocier un péniel. Pour péniel lobby, azali sous na ba bombe belé. Et là au péniel il m'a béni. Koli a sous koli a maki. Koli a sous koli a maki. Azoli a péniel, azo beta même ma kembese et pas baleki na ye. Donc ezali malamuté. Ezali malamuté et puis c'est quand ce que moi c'est lingi papa. Est-ce que makambo péniel là lobby prophète yango wana ndem tizaka vérité monsieur Mike na lobby te malgré sengi pardon pourquoi sengi pardon so que la vérité sengi pardon pour elle parce que moi ça me c'est des preuves il y a même ça des preuves moi so ga lingi yo lukamba même au sale ma bendenge nyonso akoko bimisa yango donc moi c'est ako sanda yo tous les mabe à 10 ans ko bimisa yango libana et so ga bimisa yango si libana ezate au moment qui il y a frère Samuel oui Matou Samuel au moment qui yango on m'a dit yango mais tant bazaki na bolingo bisa na secret mongo te c'est trop oyo ba chrétien ba sanga ba lembisi bato ba sambela te parce que comportement bango ezali dignité eza malamu te to comprendre te prophète Ngefa to moni makamone ngelekaki et après to mona leka Mike na kombo ya Cédric Ibodo oyo ba propos persali ya mabe na kombo ya Peniel na ina tu na prophète Ngefa. Est-ce que lelo yo soki oboyani na mwasi na yo homme de Dieu okotinda leki na yo bien que to ebite soki Mike Kalamba ndem tatindi okotinda leki na yo à parvenir ya kokende koleka na télévision koloba abima na mwasi na yo ekoki kokoma na niveau wana alobi na ndeko Cédric Ibodo okomi Ibodo bakoma mokili Ibodo il danse très bien yango babodolaki pe omonaki babodolaki pe Ibodo omonaki yango te bon tokei omoni Exode 20 verset 16 qui ne portera pas de faux témoignages à ton prochain. Nalobi ni Ibodo, na bolongo na Cédric. Kombo Ibodo. Ibodo oui. Comment Ibodo oui. Comment mango Ibodo. D'ailleurs c'est le succès, c'est le buzz, je suis rage nango hein. Le nom Ibodo là. Ngala la mongala te, ngala zali mongo ngombe. Na kombo Ibodo. Mais elengi ni na koloba ya tambola na mwasi ndeko na. Ça fait quoi? Hein? Ozomona ka montage non? C'est un montage? Non, le bilan c'est la vérité. Non, bon, là on connaît Mike, on connaît Péniel. Non, tambola ki na ebisaki Mike teke moi sur ndumba bula na tambola na c'est un mensonge. On a moi si wana abimisi secret na bango. Bible pekisi Exode 26 tu ne porteras pas de faux témoignages à ton prochain. Et ça m'a bien mingi koleka. Atika ce n'est pas vrai parce que Péniel a bombeli bango bunduki munene. Péniel abaki Mike. Nalingaki yo, nazaki na yo. Nazovana na yo, ozoli ape baleki na ngai. Alobi yango polele. C'est vrai. Alobi yango polele. C'est vrai.
kolia susu kolia maki ezalaka osomona yango moni mabe ibodo ebimi ndeni nzambe ayolakisa bango makambo yango mabe polele. Est-ce que c'est le temps de la fin? C'est le signe de temps de la fin, monsieur. Oui. Et puis bato bakamoite Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, chaque chose à son temps. Nzambe atikaka bato mabe temps ebele mpo babongwama soki yango bongwama te akopratike Luc 12 3 mpe akotia Hébreu 4 3 ozomona ye ibodo ebengaka natambola na mwasi ya ndeko yanga 3 fois ntango azoloba bazali normal azosentir nini. Nous sommes les Africains, c'est la malédiction. Est-ce que préjudice c'est que Hollanda est mais Hollanda la femme d'autrui, la femme d'autrui. Parce que la femme de tout. Il y a toujours parce que a besoin de cause à makambo lobby sur le plan même juridique. C'est l'arrêté. Même ceux qui Mike Afundi était plein à Bango. Même ministère public ou bien procureur. Quel est le rôle de procureur? C'est quelque chose de réfraction. Ça c'est l'infraction. Hein? Ministère public. À l'atti en femme d'autrui. Bah condamné pour 5 ans de service pénal. Hein? C'est qu'il manque. Moi les batango, bah le barba na sagesse. Il dit comme ça l'internet. Attention avec l'internet. Hein? Attends Mike Atinda qui a l'oba qui a monté. Ministère public à Holandela yo, procureur à Holandela yo. Deux ya misat. Ibodo atika makambuan. Hein? Ibodo penza. C'est lui qui Ibodo. Tu papa atika makambuan. Parce que ça lui pena grave hein? Donc scandale na ba famille, na ba vie conjugale. Mais ça le scandale. Voilà. Est-ce que les enfants de Mike Alambai ou Baboti Nanani verront un jour sur YouTube leur oncle Azoloba qui non a la maman Nabino? Mais ma belle, bah on tient la dette morale. Oncle na banga Azoloba pour les bouts. Même si on a tambouré na moi c'est grand frère na il ne pourrait jamais dire. Hein? Mais au moins hein, sagesse, science, intelligence et bien comme ça. Tu peux être intelligent, tu n'es pas sage. Tu peux être sage, tu n'as pas la conscience. Hein? Il y a un moment Salomon dans ma personne sagesse, science, intelligence. Dans la personne exemple, on a 3 chefs de l'État. On était avec Mobutu. Mobutu était le président le plus sage. Il a gouverné le pays pendant 32 ans. Donc il a Kabila le père. Un président très intelligent. Il a gouverné le pays pendant 3 ans et demi à Kenya. Donc il a Kabila le fils. Il n'est pas intelligent, ni science, mais lui, il est à la sagesse, à sa 19 ans de pouvoir. Autrement, moi, je sagesse, c'est au bout de 32 ans, il a 19 ans, pas de comprendre. Parce qu'il n'est pas intelligent. Il a la science, mais à la sagesse. Autrement, et là, il Ibodo à la sagesse. Comme Ibodo à la sagesse. Il y a des gars qui couchent, moi, c'est un grand frère dans le téléphone. Moi, je suis un bimissé Moutaka, je suis un sur Liban. Il y a la moi, je suis un autrement, il y a Bosoba, c'est Bosoba. Et ça, il a une guitare, il a une guitare, il a peniel te. Il a yaya na yo, na peniel, pas peniel a eu ko linga été parce que peniel là qui Mike Kalambay atambolaki na cousine mais c'est vrai. Bango ba témoigner yango to lobi ete faux témoignage. Exode 26 ezali condamnable dans la loi Nzambe. Voilà. Pasteur prophète ngefana na ba ndenge batu ba nilité na bango itambola bongo. Est-ce qu'ils ont la cause quand même? Ils ont la cause, il y a Moutakano et Bimi, l'Internet, tout batali yango, ils ont la cause. Cause, ils ont une malédiction. Ceux qui banent Mickey, Bazota, la Mitakala, Bazota, maudit. Parce que la télévision dit pas. Non, on a cause, non, on a malédiction. Mais Bano, Bazota là. Et puis, il y a un mort moto à l'accès à Motakalisation. Let's Ibodo. Ibodo, il maudit. Parce que papa Zobani, moi na oyo, moi le baba kole lumba somé le baba solo. Maman botier, moi comme na niveau boyo ya telenganité. Hein? O balobaka proverbe 24 verset 3. Comme les rondeurs s'envolent. Hein? La malédiction comme ça ni se fait. Avec cause en effet. Tant ba patron ba komi boy. Mili mo na bango ta moso na monter. O ba kisi na bango ezali malédiction parce que mutakala mwasi na mobali. Ezakali pamboli soki bango mibali mutakala mama ipa bana malédiction mutakala papa ipa bana ezali nini malédiction tango eza ba secte ba impact ezali ba religion yo bazo kota yango ba vaudou bazo kota na ba franc-maçon bazo kota na ba secte moko diabolique ezotinda bango na biloko ndengo mais biso ba chrétien eza malamu te bino basi bo sa biloko wana vous serez sévèrement punis et jugés par Dieu. Nzambe akotika bino te bino be mibali on a contre na mwasi na sambusa ye oyeko sambusa mwasi lokola héritier mwasi héritier kana miziki sili
Éviter à mettre musique autour de mais attention. Dieu accomplit par de ses serviteurs. Yebisanga Michael Jackson, musicien ya Kakisambula, 3 mois 6 mois. Nzambe wa kabasali na ye. OK, il faut senga répétons sincère. Nzambe akolimbisa. OK, ba soka tikali boya mabe. Asenga pardon, asa répétons sincère. Biso obi Jean 20 23 bi auto kangi na se kangi na se. Auto fungula na se nzambe akofungula. Mais soka tikali tranquillité boy. Eza mabe mingi parce que kombo na so mabe. Oyo azosala mayela pelengendo. Ya poloso. Conscience à monter limité pour s'embousailler. Bible lobby, Galate 6, c'est que l'homme a semé, il moissonnera. Très bien dit. Voilà, merci prophète Ngefa pour belle réflexion. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Mike Kalamba a une crédibilité, même à ton église, non, il ne mérite pas. Il faut avoir. On est catholique, c'est ce qu'il a fait. Pas l'église, comment il y a père Nanga, Nanga Moutina Salaki Mbongo Nanga, et je vois boutique. Et dans la musique, on a moutouté, on a moutouté. Soit catholique, musulman, protestant, il faut de la discommunier. Ah bon? Ah ouais? Directement. Ah bon? La loi sacerdotale. Parce que Timothée a pensé sur mon papa. Un évêque irréprochable, ni arrogant. Alors, bien, tango déjà Bible, c'est notre constitution, on doit les respecter. Le quoi église, et là, il y a moko boutique. Motakolongola zate, ato saningo lingi. Nde omoni. Bana na nzambe bazo ba malédiction. Soki pasteur ala moto ya pité, atio maboko yo zu pité. Soki azali assassin, yango Paul azoloba na Timothée ko précipiter ko tia bato maboko te. On donne ce qu'on a. Osomo na misala na bango wana ndeza ko infecter peuple de Dieu. Yango zo mo même na poto bato basambi ya somingi te. Même a on a kinshasa bolembe côté parce que modèle les arabes pasteur mais ba pasteur ba sur modèle était à quoi sert à kosambe. Yango na lobi na bango na Matthieu 23 verset 1. Koboya kosambela pona pasteur était. Kende kosambela Matthieu 23 verset 1 lobi bototanga ngo verset 3. Totanga. Na lingi lo kamba parce que azo prier Bible. Tango zo prier Bible donc ozo eloko ya nzambe. Amen. Voilà. O muta prier la Bible était aza mutu saka imbiche belé ba prier la Bible. De toyi ba la jeunesse na Bible. Na kota bena ba kiss. La jeunesse bona ba domination belé. Voilà. Toyi bibino papa. Voilà, tous vexés. Matthieu 23, verset 3. Matthieu 23, faites donc, vous observez tout ce qu'ils vous disent. Bon, yo, quand bango bazoloba. Ko boya ko sambe de mo sai na nzamba sale ko. Ameli lotoko. Asali gege, ana ba kisnae parce qu'il parle de nom de Jésus. Mais Bible dit mais n'agissez pas selon les œuvres. Bon ça la misana car ils disent ils ne le font pas. On sait pas Bible bien clair. Yo ko boya nzila nzamba pas pasteur asali bo te. Donc to lo babandimi ya Mike Kalamba ba ko boya ko ken église. Non ba ko sambela na bango. Ba ko église. Ba ko ya église mais Mike apema azwa mondi me pasteur mosusu atia yewana. Ozomona pas Bible kati likambo. Yo ko boya osala pas Mike parce que Mike a juger moko. La tribunal nzambe que dit la Bible Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 à 16. Nous tous nous devons combattre, comparaître devant les tribunaux de l'Internet. Dieu va juger ceux qui sont bons, ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais. Voilà. Alors pourquoi non, bon, l'embatté, il faut avoir la foi. Est-ce que les imams musulmans, mais est-ce que les musulmans sont ensemble? Surtout les imams radicaux, ils sont bombe, mais ce que chaque vendredi, les musulmans, les imams étaient, hala kubala hila hala. C'est ça le problème. Quand tu as mal comme ça, la cosa me résulté. Basali boy. Donc non, on va golemba. Mais Bible lobi ni liao. Hein? Car dans Matthieu 23 verset 1 lobi, bateau ba lemi na foi, bolem sabango mais bon discuter opinion te. Parce que on va discuter opinion, bon ça sur le samboté. La Bible est claire. La content de Matthieu 23. Parce que hein? Faut tanga yango monsieur Lukamba parce que to lembisa batoté. Hein? Parce que le lobabi internet c'est comme place moya ko lembisa maté en Nzambe. Ceux qui sont faibles à la foi. Et ne les jugez pas. Et continuez toujours à les fermer. C'est ce que dit la Bible. Mais pourquoi bateau ba lembi internet non non internet ba maman sur ma bête. Ça ce n'est pas na biso bazo ya lobby lobby les bazo mona keno
papa na biso déjà bazolemba boye po ba Mike Kalamba basali boye te balanda bango te ozomona te que internet c'est comme nzela moko ya non internet c'est la vérité non internet que pas croire na Bible non il faut pas croire na Bible ba croire na foi chrétienne na bango monsieur ba croire na yango mais ba croire na bato bazosala te pour Bible et biso clair na mokanda nzambe oyo bolanda bango te le boyoka bango sala bango na pesa exemple makamba muku ne basala bato bakosala menaseka baza plein makambo oyo gege basalaka nayaki na mawa nazongi na esengo onakisi ya mina ono de gege bato ba plein papa oyoki bible ezoloba yango moto akende priere na 12 mairie ligborodo bazobimisa batonga biloko me bato baza wana non bayoka liloba na nzambe bana na misala na bango te osokoni misala na bango bokopenga ntango boyi kosambela nde demo azwi yo kozwa te tolanda bango te ndenge bible na Matthieu 23 verset 3 na tosambela me toyoka misala na bango toyoka misala na bango L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.